Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous suivez cette pleine émission, la retraite chrétienne avec Yves Kipan, là, finalement, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo. Et ça, 40 ans, voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Daniel Mundungu, ex-catcheur, Nanga, magicien, Doki, et Dominique, là, comme on c'est parce que avec Mutu, à Salé Lydia, dans mon laï, ben, Lélo, à Septienza, nous avons le Seigneur aussi son maître, et Lélo, à Zali Bongo, na Elanga Tata, en tout cas, ça n'a pas message, Mingi. Il y a codifié bino bande pour d'autres la biso en tout cas quand on a le marbo la biso religieusement pour vous la discuter et puis les hommes à pour ça là été au comprendre certaines choses où ils ont un peu caché alors bande pour la biso papa Daniel Nicole Belé papa Vasco Nicole Belé mais Lilo au moins tout ça les fois vous allez parce qu'avec un peu souffrant et je nous avons assuré à Bikissi na maladie avec Kilango à écouter la biso. Alors, si shalom père, papa Daniel Mundungu Vasco. Shalom papa. Oui, shalom mon frère. Bande Bolimbisa. Shalom mon frère Yves Ipan. Shalom, shalom. Voilà. Bande Bolimbisa sur le lot. Belle déranger papa l'oublie la biso papa voilà. Papa l'oublie la biso papa. Bon papa la souffrance. Il y a des gens qui sali. Ngolu, beaucoup de sur le lot en fait. Nous qui na et Zio matin au belé de pour la étendre la biso où ils arrendent comme d'habitude les garana biso dans des missions différentes. Ok. Nzamba lobi bitumbe koya kaselonga ekozala ya biso. Biso bana nzambe tobundaka biso moko te po toana makasi ya obunda te. Makasi na biso eza nde Yesu Kristo ye nde aza nzambe alobi bitumbe koya kati na bino kasi bobanga te elonga ekozala kati na bino. Alors bana nzambe bazomwa mikolo ebele bamoni biso te touti kobela makasi maladi tobeli ezalaki mwa komplike e babibon esalaki na kati ya mombongo donc balingi batransfere biso batinda na hôpital ya monene mpo bakende osala opération mpo mwasi oyo elekeza te mai elekeza te vo ekomaki na ta moko eyekoka mpe kobima te oloba na se mpo so omeka olobaka makasi douleur tozolia pe te donc nzambe ayebi mpo ye atika mpe bitumba mosusu ekoma mpo alakisaka aza na biso puisque sans intervention ya Yesu Kristo kati na biso toyebi te mbelelo eza ndenge nini esengelaka Yesu nde aintervenir puisque ebandaki vendredi passé bon nayoki ka neti nde kaka mwa njini ndenge ezalaka oyebi ka neti osalaka mwa citron mwa mai ya moto mwa nini esekalme samedi ntango nake mpe dimanche nake église nazalaki na douleur wana me nateyeka quand même butu ya dimanche ese neti fungwami lendi efungwami natie nazi traitement nazongi mwa badouleur mokie butu ya lendi nde tokota mardi nde eyaki peno ozomona kino mpo okanga meme monoko ekomi mpasi douleur monoko efo ezalaka polele nde ntango esalami bongo tokei hôpital le mardi wana bapesi batraitement bakisa badouleur elinaki mwa ndambo me ezalaki ka makasi mpo na nde kolia te me okobenganga mpe na telefone tosona na biso donc il faut comprendre pena donc il faut ozala pena motu moko oyo ayebi motu wana bie mpo comprendre ke ana problème ndenge na pie papa na biso mbote en aime tamba
Alain Matamba na pesi Mambote Bele. Donc tout sur l'année dans l'hôpital a remarqué oh pasteur non qu'à voir bien te na profiter pe na ebisi. Mais na bande pe ko sambela malgré bongo no sambela pe na pela batterie. Non soit pe na batterie mais na mongongo moko asi pour comprendre. Exactement passe mais na butu pe na mardi nde yake grave. Butu ya mardi pe na ta mongongo ko bima boy vraiment et comment qui passe si ba menganga ba ke notre boy il faut tout transférer yo ko baka o ndenge za la kana ba biloko wana tango ozomela so ezokiteki ko détruire pe libono chopo donc sengaka bakende bapasoli na mongongo baluki bapasoli yango siko bakati mongongo ale bakoti bapensi bapasoli yango na ndenge ya kati babimisi bapio nyonso ibanda na boyaki nobi naona motu moko kombone Yesu Kristo wasala opération sa cicatrice boki ko transférer na te naeka na exception kobondela na traitement na nde kozwa nzambe asalaki mpena na journée ya mercredi malgré naliaki te journée naliaka biloko ya pamba na maya moto mais na butu nango mongongo efungwamaki kamene efungwamaki tozalaka na veye nakotaki mpe veye wana kosambela jeudi nzambe pena asisi douleur elongwe coin oyo ekomi na toit gauche me ya makasi te tikende vendredi ekomi odimine mokie samedi ezodimine journée ya vendredi kutu nasambelela motu moko azalaki alagoni babenganga na ndeko na ye nasambela mpo na ye abika menga na aka maladi donc makambo ya nzambe ndenge ezalaka samedi maladi dimanche nakende église donc nakende kuna matata nangi navanda nzambe alobileka te ya kaka bandime kutu nao bayebi ete na maladi baremakaki balobi papa azala boye te lelo position boye donc nde naoloba boye bakota nyonso wana mongongo ekauki donc Yesu akausi yango donc traitement naozwa nakozwa mwa kosukosu mpe na mwa rime bakomi bakisi na bamalari oyebi nde naokontinue kozwa traitement tilo mpo baminganga babaka to yoki bien nakokata te il faut continuer toyebi ke Yesu esi atraite tolanda mpe na nzoto baminganga mpe baotraite me nde banzambe bamoni nga boye donc lobiko oyo basali kati na donc c'est ça nzambe topesi yo merci po ete diable alukaki kokweyisa motu oyo na se mpo bana na yo bazwa boyebi te kasi yo permettre yango te obateli biso okitisi nguya molimo mosanto kati na biso docteur oyo atraite biso aopere biso sans cicatrice olimwisi babibo na kati ya mongongo opesi elonga mpe lobiko osali kati na nga sala mpe pa bana no nyonso oyo bazomitungisama na baproblème na bamaladi bango mpe baleka na kobika ndenge nga mpe nabiki na nkombo na Yesu Kristo ndenge kufa esote nga kufa mpe esote bango ndenge kufa erate nga erate mpe bango ndenge ezomona nga te emona mpe bango te na nkombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Voilà, merci beaucoup l'homme. Nous avons avancé directement na pensée oyo ndeko moko na mboka Luanda donc disons na Angola alakisaki biso na vidéo Hervé Disadidi bambote bele na Luanda Hervé Disadidi topesi bambote yenda alaksi atindi bamituna na ye toki kotiango yo akomelaki yo mpe yango oyo mituna ya
Ok, Nassir, question ndeko atuni répondre na papa évangéliste ndeko na biso Hervé Disadidi na kati ya Luanda. Hervé Disadidi aza ingénieur et ndeko Hervé, merci motuna na yo ya liboso otuni olobi motu soki azoyoka matoi na ye ezobeta neti ngonga ngo mosu neti bangungi ezalaka nini. Ndeko Hervé, na monde ya spirituel soko ozoyoka bongo eza bapele ya monde ya ténèbre misusu po okoyoka neti chifle piu donc baobenga yo. Donc oza mutu moko eza na mutu moko oyo alingi ainitie yo na kati ya monde ya ténèbre. Donc na libota na yo ekozala papa na yo, ekozala noko na yo, ekozala yaya na yo, ana kati ya misala molili. Siko na monde wana bazo réclamer ye soki ye balongoli ye il faut remplacer zala oya pour continuer à remplacer ye. Alors remplaçant wana basenga mingi bato bana bétoile aotala moto wana étoile pe monde à ténèbre de kopona sala to initier moto wana na ba forme neti biso tozalaki initier na ba poko esi bakufa kala osomona mais bandana libo mama nange sabona ki étoile aba préparer nga pona ko initier nga ndo banda ko ka baba ko sala ba soki ba oluko ba ozote ba banda soko meka yo soki ko bimana bakitala tala na bango to na ba caméra na bango ndoko ko bakoyoka bakomeka yo siko na bapele wana okineti ngonga moko ebeti ngba to lokola ngongi wa na kati ya litoi do eza bapele spirituellement o mutu moko esi akabaki po ainitie yo na makambo ne azalaki. Ya mibale mutu ozoya na nzela okokutana mutu oyo yebite okutana mutu oyo yebite parfois acholi yo makasi chui mosusu pe abwakeli yo adongoli yo abwakeli yo so ya lekani omitalo bime ngana na problème ne na mutu na yebi epete za nini misusu pe zalaka o lekana ba jeune fito ba jeune garçon ba vandia ba monio ba seki makasi oh non ba ya koseka okay mbwakele koza bwa binemi mais ya koseka ba seki makasi otali pela liboso no moto azate na semano moto azate yeba ke mutu wana okutana kine azandoki amoni présence moko kati na yo tangu bokutani eza ne loko moko boy oye déranger ye yango moni afiotoli yo adongoli afiotoli to adongoli abwakeli yo soi donc loko moko kati na yo oya moni to abandi koseka donc amoni loko moko kati na yo eza lokwa marabuta ngo travailler pour na moto
soka moni a réussir il faut seka mais soka moni a échoué il faut yoka kanda fiotola donc mutu wana soko moni a seki yebaka réussir kozwelo komo panayo mais soko moni a choli a bwaki soyi a dongolo aleki c'est que eloko moko kati na yo e déranger eloko moko kati na yo nde ezalaka ndenge wana ya misato olobi olingi oyeba ovivraka na mwasi ozalaka na mwasi obala mwasi na kati ya ndako na yo me ya preferaka ya tie mutu kote mosusu yo tie mutu kote mosusu donc soki yo mosusu tie kote mosusu ye tie kote mosusu donc yo remarka nde esalama mingi na ye deza posa na yo te me eza ye nde azalaka bongo yebake mwasi wana aza ndoki soki olalaka na sorcier akoza mobali to mwasi jamais akolinga alala na yo motuka moko ozomona jamais akolinga alala na motuka moko donc po ayebi bamouvement oyo ya kosala po abima parfois yo kosentir mpona alakisa bato ndeni bandoki bapombwaka ozomona donc il faut kobondela makasi mais misusu mpe akozala ne ndoki te mosusu aza mobali mwasi atiaka atie motu boye mosusu ya sepeli atiani motu boye mais ezalaka habitude wana te ozomona mais ezalaka normalité mwasi na mobali fo balala mituko te moko. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu de côté de mon côté. Et tout ça, directement dans Mwanda. Où est Salami en Mwanda? Bande Koué, beaucoup de décola bango. Lilo le cimetière. Non, pas non. Kata. Et ça, l'événement est somme où est Salami en Mwanda. Bah, beaucoup de décola. Lilo le cimetière. À cause de décola tombe là. Parce que comme nous la salaka bande ko bakei lobi na tomba ya ko tombe olele cercueil ezali bilamba ya mowe ezali mais corps ya mutu ya ngombe ko ezali bakela corps bakela corps ba yebani na univers yo zalaki na monde yo zalaki wala bakuti tomba obukana bakuti cercueil cercueil ezali bilamba mowe alataki ezali mais nzoto ya mowe ezali te ekei wapi yango na tuni na univers yo ozalaki ba événement boye bone kosala yango mpe to eza nini baye kozwa koro ya moto baye kozwa nzoto ya moto baye kokata moto soki na kati ya libulu ya tombe baye kokata moto na nzaka makambo wana oyo zoloba na nga wana soki eza bongo eza spiritualité te puisque nga nazoloba oyo nga namoni na monde spirituel omoi na monde spirituel omoni ndenge miro eza boye ndoki akoki koya akomi na mire oyo miro efungwami akoti akoti ntina kati asali opération aye mpe awa asali nini abimi otikala komona eloko moko te oyo eza grâce donc par là ndenge nayebi biso nini na makambo ya molili na makambo ya spiritualité ezalaka na batrace physiquement te ozomona na makambo ya molili ndenge ezalaka na batrace ezalaka te ozomona donc bokangi porte boye ya okangama donc ezalaki na molili naye mpena na porte boye na bisholi donc mpo na esprit esika nyonso bakangi physiquement bon bakota yango spirituellement donc eloko ya mystique soki ekomi na trace eza na deux choses. Première chose, motu wana akoki kozala première chose bakanga nano basoda oyo balala na basimetiere
bakanga bango na acte wana bakangi bango. Deuxième chose, bato bakoza baketalisa ndeko na bango liwe panganga pa marabu moko. Ebisi bango babomaki ete bokende bokopere na basodo boza wana boye bobuka tombo wana bozwa motu wana botika bacercle biloko nyonso balatiaki ye na libota wana bozwa ye bolati bilamba na bino mo boya na ye na osala incartation awa tokolamusa landa bato babomaki ozolanda peut-être basalelaki eloko wana mpo oyo biso tosala na spirituellement na spiritualité pardon eza ndenge wana te spiritualité vraie spiritualité esala makambo physiquement te biso tozalaki mponga na diriger monde satellitaire pendant 24 heures monde ya renseignement bandeko tozalaki moto akufi oyo biso tolongoli esprit na ye bomoni moto akufi me azotoka bomoni moto akufi me azolela bomoni moto akufi ma miso ezokita motoki ezobima bokotsaki moto na morgue bobimisa ebembe me makila ezobima na zolo na matoi donc moto wana akufaki te ntango boke kokunda ye na butu ndenge omonaka biro ya bandoki na bureau ya cimetière na moi na butu bureau ya bandoki yani tokoya spirituellement moto abomaki ake na certificat de décès wana wapi na bureau ntango ake na certificat de décès wana kuna asali nini akialakisi bopesa demo moko aza wana komone lukanga malakasi moto akosinya yango komone mata akoya na kani mona maboko kani akomona yango abracadabra elakisi tombo ouvert aobeta yango likolo ya tombo efungwama cercueil emati tombo ekangani tolamwisi moto wana kati ya cercueil alors tombo epanzani tombo efungwami cercueil ebimi moto wana tolamwisi ye to tolamwisi ye incartation cercueil tombo efungwami cercueil ezongi libulu mpe kangdala ekangami kavo ekangami moto atika libanda yo mona kavo nde botya mpe nini o babenga yango nini oyo batiaka likolo wana tombe pierre tombale normal mais bobimisi moto ozomona so batuli moto atekaki ye oyo abomaki ye toteke esclave to toboma ye tolobela yango evi nalingi toteka ye toluko cultiste moko akozala bapaster oyo batondisa baeglize oyo totekeli ye bapesi mpena ndoki mbongo na moibo na butu ndeko ne anake liboso eglize ye moto akomobenda bato mais siko oyo esalami na mwanda wana ezali vol ya motu to mamutu akufi deja bakoyiba nzoto basala yango nini koto mo mpe ezobimaka spirituel na sens ke eza na histoire bino mpe bobetela biso awa eza na bato mosusu bakendaka na bamorgue kozwa bandeko bakufa bazolala na bango bazofutaka babana ya morgue bambongo mais pourquoi pas na cadre mpe ya oyo wana esalema bakende yango bakende osalisa bango baventure moko besio basisila bango so bakosala nini nayebi te koto nango mpe ezaka spirituel te papa na morgue bake kokunda moto na morgue moto azali na morgue moto azali oyo wana na obi liboso fo bakanga nao basoda wana o balala wana eza na bapeti nganga moni spiritualité
non ça publicité nango te na non la sande bato Yesu Christ ana nguya ali polo mais nga ministère o nzamba pesinga ezali des ténèbres à la lumière ozomona ndenga lobi na mukanda na Acte chapitre 26 verset nango 13 à 16 au petit alobi Yesu abimeli Paul obi telema kende koyebisa bato makambo oyo monaki longola bango na molili mema bango wapi na lumière po bazwa bolimbisa masumu elanga nange eza munene me basali nanga baza muke. Est-ce que vous comprenez? Donc ministère nanga nzamba pesinga eza des ténèbres à la lumière. Kolongola batu na molili komema bango na lumière epa Yesu po bazwa bolimbisa masumu kotala makambo oyo tolobaka te eza na banganga mo baa niveau ya C. Donc mone toa na ba maçon, toa na ba contre maître, toa na ba ingénieur, toa pe na ba architecte. Donc niveau na niveau de spiritualité. Okay. Na ba spiritualité biso to bande ko salela. Jamais batu bakokoma na niveau buka ba cercueil. Wana eza ba sabotage. Eza ba sabotage moko physiquement. Il faut pas kangana no basodo bazawana. Faut baye ko corrompre bango. Faut ba sala acte wana faut ba cimetière dans so basoda bazala. Comment acte ça? Ok, la spiritualité, ba grand charlatan sataniste, to bande ko kota na kati ya ba cimetière, to sali l'opération. Même basoda ba moni yango. C'est ça la sorcellerie. Sorcellerie mona na katelo ni ba bengi sorcellerie. Elo ba bengi sorcellerie eza eloko oyo. Osomona. Puisque on est à sabotage. On a encore un doute que c'est la spiritualité. Pour la spiritualité, Papa Yves, au cause de la garde à ta 20, tu cotipe, tu loqué pas non, tu bimé peut bagarde à pour na côté na kati ya via cercueil ba na pomboy na bimé na cimetière yo mona mondeni eza ndeko mo botokanga yanganga na cimetière ati kale so rouge apesi bougie ligne ya rouge basoda na musika bamoni wana nini tokende bakema leba bakanga ye to mona na ba réseaux sociaux ndoki alisi lamba rouge ndoki gudu te nganga nde na oti ko ebiswana na ebisoni na ebisoni bandelinya non non pas vas-y papa na ebisi ok yo komona musunganga mais muso akenda ozwa kisi batindi ekisa na veye na cimetière boye na moto atindi ye aza toujours inférieur na ye moto akendaki aza toujours nene inférieur bana ba niveau élevé te bana ba niveau élevé te na yebiso ndenge to initia pasteur moko oyo totindelaka ye basi na église ya mbongo ti suka nango amoni bambongo atiki bafrère ye moko ake rendez-vous ye moko pasteur na bengi awa lokolo amo epetana awa douleur liputa na tolo wepebi pasteur pardon ya kotala awa bo pasteur ayakisa maboko akanga ye na ye na pasteur na samba place tokenda koinitie pasteur wana azwi initiation disparition physiquement tina samba après zongi akomi sikoyo ya biso tokomi koutilize na temps wana l'église na ye azalaki na nguya makasi mais tosise nguya na ye à cause d'argent nde tosombaki ye bapartenaire baye na église ake na bafrère babengisi mo bake na bafrère enveloppe ba bien ata so babengisi tour na oke na bafrère te mpo kuna enveloppe ezalaka bien tozwi likolo enveloppe ba bien ozo comprendre tala omoni ngai makambo nyonso eleka na monde mystique waki na makambo ya ser wana bato bakasi toyebi ye te ozo comprendre toyebi ye te
toyebi ete biso so tolandanaka na batv mpo bango balanda biso biso mpe tolandaka bango na batv kampo mais oyo eza likambo ya kolobela logique tolobelaki yango tolobi un bon féticheur oyo oselakisi ya solo jamais moto akoti na temple na ye ekoma makambo ya bisa secret na tv jamais azangaka te soit batindi ye mpo basisa carrière ya moto wana to aye koluka succès ozomona nayebisa ye bana nzambe ya makambo ya lokuta ndenge moko na oyebisa yo oyo eza sabotage il faut bakanga même basoda bata sécurité obanda puisque spiritualité eza na trace te papa Yves na spiritualité moto akozala na maladi ye oyo boomona na ndako azobaluka bokoti bohôpital tu balembi moto oyo azobaluka awa me nzete ozomona oyo bakangi esinga na nzete wana moto aobaluka na mbeto me yo bakangi esinga sikoyo moto akomona eloko efanda na spiritualité ou bien pasteur au Saint-Esprit amonisi ozo comprendre jamais ndoki so mona place ndoki azoboma moto aya na ana kosa oboma moto aya na mbeli boya chuba moto wana jamais akobome spirituellement akotube mbeli spirituellement nde moto wana atolo alibomo akufi mais oyo ezo ekomi ya physiquement eza sabotage eza spiritualité te eza sabotage ou soit bapeti nganga mpe bazali batindi babi bon bokende koluka motu wana oyo bakundaki wana ebembe wana luka sala tu tia bambongo anje ozo ebembe wana okushe na yango na befo bakanga basoda wana wana siko akoya na mbongo oyo bazwaka na bamorki ndenge olobi bakana bakotaka bango moko te bazwino baye wana bafuti bato ya morgi wana mbongo ebele bapapa balala wana bakene bimakena ekebima journée bake baverifie po ezaka mpe na kope eza kope amolai papa Yves bake baverifie na moto ana biro yamba kuna papapapa ebembo bambomaki yango bakoya kobimisa yango samedi ozolanda batikaki deja nini babimisa yango ebima samedi bazwi mpe bembe wana mosusu lundi bakela nango mpe lundi mardi mercredi jeudi vendredi na butu bazongisa mpona ozwa étoile bafuti bapapa na mbongo doso ebembe wana emona ete bapapa na sentinelle wana bakoyela problème ndenge moko basodo balalaki wana soki motu moko ya mabe akafuti bango mbongo mpo ate koutilize corps wana il faut bakanga bango mais oke na vraie spiritualité tobandaki pena koya bino bokundi toye basoda baza me baomona te d'ailleurs basoda baolala na me biro baesprit ezala mpe na basimitiere efonctionnaka na butu basoda bamona yango te ozomona bamona yango te bakotiamo mpe na bamvutima molangwa ozomona bamona yango te ozomona ke toye pena tosali captation cimetière efungwami tobimisimo efungwami cercueil ezongisimi tombo ekangami wana somo nzela leki ayeba omona eloko te papa omonaka te ke makila nzoto etelemaka na moi okuteni esprit na moi moto akufa na moi abimi ba 12 heures na moi okute na ye 0 heure 2 heures 3 heures na heure ya besprit baosala banini outa na owapi na heure wana soko wana ndako noloko oremarke bambwa bakomolela bakomoganga po mbwa monaka na nyau na mbwa bokola mbwa po mbwa omona milimo mabe akomoganga po elamusa yo sambela malgré mbwa mpe bakokote ndoki mais avant bakote ndoki esi abandaki komona asignalaki yo apesaki yo balete mais nyau azali porte d'entrée po bakoya bakoti kati ne oganga na ye te donc c'est ça réponse na yango voilà
donc faut bakanga basoda famille wana bakangisa basoda na cimetière donc tout le monde bana kata top les gambeta les étoiles alors vous voyez que vous avez étoile à batindengeni on est que vous avez ndengeni bon donc vous comprenez ndengeni quand même étoile et puis bon donc tu fais ndengeni la soukanango pour monter récupérer l'étoile il faut ça la ndengeni il y a trois questions à la fois tenir. OK nalingi nafungola bana na nzambe miso okotanga na mokanda na Exode chapitre 1 okotala na verset 17 na verset 17 wana eloko nini oko remarquer Moïse nano abotami te mais bamage o baza banganga Pharaon bamoni déjà mwana moko na libongama ya mwasi moko ya Hébreu mwana soki abotami ye moto oyo akolibere bana Israël les étoiles bayebisi na Pharaon nano Moïse abotami te mais bango se bamoni ne sama bi bona Jésus bayebisi na Pharaon futa mbongo na basi ya minganga bana nyonso babotama mibali baboma bango esimbi te Moïse abotami bayebisi na Pharaon oyo babomi ye te Moïse mwana wana esi abotami tinda basoda baluka na bandako bana nyonso babebe ya mibali baboma bango nzambe asali nini akoti kati ya mama Moïse apesi ide akende tia kitunga na mai papa kitunga otia na mai ekozindani oyebi Moïse azinda te kwani donc mama nazotia eya na loboko moko esimba kitunga wana na se oyebi loboko wana c'est Jésus Christ abandotambwisa Moïse Moïse amonaka na kitunga likolo entre temps nzamba koti na ndako ya Pharaon o bazaki na ba piscine obi ba premier architecte na monde eza bégyptien so ebande nzamba koti na ndako ya Pharaon o ezaki na ba piscine abimisi mwana Pharaon akisukolaka na mai place okitela loboko ya nzambe pe memeli ye mwana azwi Moïse akoti na ndako tunanga sikoni nzamba vegle banganga wana bakoka komona te mwana ngo bozoluka yeyo libanda baoboma me na kati muto baoboma nzamba koteli bango na kati tika ete nzambe 2026 oyo azovegle banguna na nyonso babundisaka yo azovegle banguna nyonso baluka kufa na libota na yo tunanga nini oyebi ke ndoki po aboma yo ifo amona yo oyebi ke ndoki po akanga yo abloko banda kolela nga blocage na sisa ba classe mosala ezalaka te biso na libota blocage mabali ezalaka te po bandoki bamonaka bino po monda ténèbre monaka bino ozolanda soki ozali moto bangaka nzambe osambelaka nzambe osalelaka nzambe monda molili emona o te nzambe ovegle bango baomona nde makila ok ndoki azomona yo te moya simba yo eza te ndoki omona o te moya kanga vi na yo eza te tika ete yesu akomiso makila makila na yesu kristo evegle banguna na o nyonso donc ane oyo moto osimbo aza te banguna no baokoma na veglema ozomona donc mpona étoile eza nini étoile eza file omoni file elekisa mbisi te nde étoile omoni file yango eza nini etunanga saint esprit soko tangi na mokanda na Jean 14 okiti na 16 to Jean 16 okiti oyoka Yesu oloba nakei nakotika bino bana botike te nakosenga na papa atindela bino consolateur
oyo akosala makambo nyonso akosala no makambo nyonso ton bobela na kombo na nganani Yesu Christ. Donc soki oza na consolateur na kati ya bomoi na yo oyo azali Saint-Esprit olukelo komosu na makasi ya nzoto na yo te ye nde aozala meilleur facilitateur. Donc étoile eza molimo mosantu siko diable aresiraka kokanga étoile na motu ndenge nini ok yango ezali molimo mosantu elimo te me molimo mosantu nangi bandeko bafungola misu bien mpe matoi bayoka kati na moto ndenge toza boye toza na 3 corps oyebi yango oyebi nazo na 3 corps toza na nzoto ok toza na âme nde eza conscience ok et toza na esprit ok esprit yango molimo na biso eza makila esprit yango eza makila omwene ngo toka bo banzambe bolimbisa toza na kati ya convalescence donc toza basukir totina maladi mwa bakosokozwa mikemike eza na bandeli étoile eza filet elekisaka eloko moko te so obwaki filet awa na sete na matiti na mbisi na ligorodo na nini esani ebende kanga nde étoile siko étoile eza nini filet yango eza nini eza molimo mosantu siko ndenge nini diable akangaka étoile po molimo mosantu na meilleur facilitateur ye moto aka na libala ye moto aka na mosala ye moto aka na mbongo ye moto aka na kimia ye moto aka na santé ntango tobelelaka kombo nani ya Yesu Kristo soko oza malade aye docteur aye kopesa kisi ndenge baminganga babebake baopere nga mongongo mais molimo mona nzamba ya se nini asala opération sa cicatrice dans 2 jours nayoki bien elekeli baminganga ozomona donc aza docteur à part wana étoile eza molimo mosantu ekimaka siko kati ya moto ndenge nini nalingi ocomprendre eloko moko ndenge étoile eza molimo mosantu ekimaka kati ya moto ndenge nini esengeli oyeba étoile evandaka wapi étoile evandaka wapi soko pesi biso nga pena loba on peut bande comme ça pesi biso pona étoile merci nazoya tozali na corps tozali na esprit tozali na âme étoile ntango molimo mosantu akiti kati na moto akita na âme takita na esprit yango moni monda molili eki koluka moto soki moto wana okoka babi moto makila makasi makila yango des esprits yango ndeza motema okombona soki moto akufi na 1 seconde makile limwe na nzoto yango na ote koloba no awa avant omoni moto akufi batia na morgue me makile zobi mazo na monoko moto wana akufi tazali basali déplacement ya esprit na ye ozolanda donc pondo ki aresi oye fwa longa esprit siko molimo mosanto ntango aye na étoile kopesa yo yaza meilleur consolateur étoile akopesa ngo na âme âme yali conscience ya moto omwe ndenge oza na makanisi sikoyo diable adirijaka mingi conscience siko ndenge tozali boye na âme na esprit evandi kati ya corps esprit yango nde place molimo na nzambe yaka kovanda mpona kodirige moto sikoyo âme ezali conscience eza place diable yaka mpe kojouer nango moto po âme eza facile ke esprit po diable aluka na koresir corps na yo to esprit na yo liboso akobanda na kodirige aluka resir âme na yo
Pour âme yango eza conscience. Boni makanisi okanisa kobi lelo na oke na Petro Congo na masina nakende kosa émission évangéliste. D'abord, esprit nde moto arevelaki yango. Siko âme avandisi yango na makanisi. Vous comprenez? Siko diable akoutiliser âme na masumu. Ok, nguya na nzambe tango ye ete étoile moko a voyage kati na ye. Ete étoile moko ya libala kati na ye. Ete étoile na komokanga ngonge ko sa sopasse. Ete étoile ya makanisi kati na ye. Na bate ya makanisi ya musala kati na yo. Ya mbongo kati na yo. Ya bénédiction ya mabota kati na ete. Tango ete diable peut utiliser na makanisi. La rebandi kokota diable ayebisi obime abandi na makanisi yo vandi boye komi na la bozo kanga makaka boye bimata na kapela kuna kendoli ata mwanta batongulu omela tango mela noka kajio komela no eloko moko te oke kuna disela nga ngulu kuna na mekatana beta moko wana di naza mo Kristo moto po mona ngaza te di mutama yaka wapema ichwa ba chagero na kati ya mai Mexicaine na mekana no kona lelo ama abandi ko utiliser na maso yango moni bato ebele baza condamné na prison à partir ya âme ya makanisi tala bato ebele bayebaka te Yesu alobi na mokanda na Matthieu chapitre 6 verset 27 alobi nani kati na bino pona kokanisa na ye akoki kobakisa ata une seconde na kati ya bomoi na ye soki pona makambo ya mike bokokoka te tina nini bokanisa masumu ebele tosalaka oyo ekabolaka biso na nzambe 90% za makanisi yango ntango ozosambela epa na nzambe ifolobaka nzambe limbisa ngai namonaki mabe nayokaki mabe nakanisaki mabe bato bayebaka ngo te ozokofana makanisi nde kopesa motema ya moto ebomba ekana siko soki motema ekomi kobomba mpe kokana yebaki vie chrétien ya moto wana ekufi puisque motema yango nde esprit soki motema ekati moto makila pesa nini elimu centre ya makila ya moto utaka wapi na motema motema ndaka bolaka est-ce que vous comprenez so motema ekati makila pesa nini elimu yango nazo répondre yo étoile banda étoile ya moto tango Saint-Esprit akoti kati na moto po yenda pesaka po moto nyonso na kati ya mokili oyo eza lokomi lelo ministre eza lokomi lelo président eza lokomi lelo gouverneur nani eza molimo na nzambe nde se ponaki yo na destiné na yo ozolanda molimo na nzambe nde se ponaki yo na destiné na yo molimo na nzambe se ponaki sikoyo tango komi na etape wana molimo na nzambe kozwa ngo etie na âme soko oza na vie de prière yango yokaka balobaka tolesa mpe moto akati yango eza nini eza âme te ekoma makasi onandi po soko na vie de prière via kobanga nzambe âme no ekoma makasi moye diable aresir yo akoka te so olingi osala lisumbu ozongi na makomi na nzambe nzambe alingaka masanga te nzambe alingaka ekobo te nzambe alingaka koyina te nzambe alingaka koboma te nzambe alingaka boye te Joseph olongwe direct âme no eza makasi mais soki okomi kosala masumu yebaki ekomi na facilité siko monde ya molili akanga étoile na yo puisque monde ya molili okotaka na âme na yo âme yango wana conscience ndo moni babloka étoile ya moto bongo moto peut-être asala mabe na sens que abimi na mwasi ya bato abimi na mobali ya bato
abimina ba danseuse abimina ba tamabe tribunal la nzambe ezala wana pe ba koyi be étoile bongo olobi onde comme ça ba yi ba étoile ndenge wana abimina mo se musicien non ya tsa danse moi c'est kuna soyoki na yebiso na ba témoignage elandi na monde de spiritualité nakoki kozala na mwasi moko ya makango nga na bimi na ye natiki semence wana kati na ye ntango ye azokende kobima na mibali nyonso abima na bango aoyiba betwali wana aoyiba betwali wana na nzela nini na nzela lisumu donc bayibaka etwali ya moto ka na nzela péché moto akendaki kokota na hotel abimi na mwasi soit na prudence soit ndenge babimaki wana dre polaki na butu nango bandoki baye bazwi batie prudence na kitunga na fulu bake babwaki monde a molile et récupérer prudence wana bazwi etwali na yo prudence wana na kati eza na superme eza na plus de 300 bana okay. bazwi bana wana bake na bango na kati ya couveza monde à ténèbres babotisi bango babimi 300 bana bana wa mutu na normal boye soki oboti na esprit bana wana baba demo to bongo mibali musu ba vivre boye chaque butu alalaka te mwasi ya butu aderangeaka ye babima na ye mais ntango obima na femme de nuit ozobotane mpe bala mona butu te bana wana papa na bango eza yo te bana wana baoki mpe kobomela yo bakope nyonso misala nyonso bakoma kosalisa yango na butu mpo bokola bango na butu na moyo okoma kolela bana wana oki kozala ozosimba mbongo ebele omona baka na baprojet soki nano ozwi mbongo te so kaka ozwi mbongo boye nzele kosilela oya kosutuka na nsima bana wana bato babendi yango natunako question wana parce que yana ndeko moko asoki biso étoile ya moto ezalaka mingi na front misusu eza na nsima ya nzoto na ye na niche nde demo to mpe magicien akoki komona na kotamboka ndenge atambata ye ana étoile bamoni yango awa na mbunzu na yo mosusu bakomona yango na nsima nayebisaki yo mobali to abina ndeko mwasi non monde à ténèbres nayebisaki oke eza niveau na niveau bamaçon bazali bacontremaître bali baingénieur bali baarchitecte mpe bazali ozo comprendre motu nyonso ya molili adekouvraka étoile ya motu na nzela masumu po lisumu nde eza caméra ya diable o diable osala keno akontrole vie na yo papa Yves ayeba lobi okosala nini ayeba lobi okokende wapi ayeba pense na yo pense yango tolobela toujours makanisi eza nini dans lisumu nde moto ezopesa ye nini accès ya okota na vie na yo ozo comprendre moto abangaka nzambe oke kodécouvrir étoile ne na fondele moto abangaka nzambe aopeso nisi na ye ndenge ni epo nyonso étoile na ye kasi yango nalobi te papa na ngai papa na nga moto landa nayebisa yo papa Yves moto aza kati na Yesu Kristo amonanaka ni na caméra ya monde à ténèbres bomono te bomono makila ti magicien charlatan sataniste sorcier amona yo c'est-à-dire oza na esika moko okabwanaki na nzambe na nzela ya péché na découvrir fille aza na étoile makasi fona bende étoile nde namoni elobi nango aoki kozwa libala étoile nde namoni garçon lobi nango akozwa mbongo kasi wana étoile yango sikoyo ndenge bi momonaka yango wapi na mutu non eza nde na bisika oyo oki koyibela moto étoile eza na biloko oyo okoyibela moto étoile okoyibela moto étoile a partir ya papier mouchoir oyo
ngana pakola kaboy na bwaki na ngana balabala na ebi na tongo avana bimana obi nzambe na pesi yo merci ndenge ubatelingo pesi nga pema na remercier nzambe ya mibale na obi nzambe pardonner péché nyonso o na salaki na bosanaki me pano ebosanaka te limbisanga ya misato natiki journal lelo na maboko na yo batelanga bisika nyonso na kosala nini na kozala na kotambola na kovanda journée mbeza la sécurité na makila na yo nguya molumu musato akambanga na kombo na Yesu amen ata na zubo na boîte poza na service ya monde à ténèbres etambolaka na balabala te tina kati ya mapango bato koluka biloko Ah bon? yo kasi biloko esalami nani asali yango papa na nga to bandaka koloba makambo tolobela bandaka ezosunga te nanga mpe esungi nga na yo mpe esungaka yo mais faut eba doctrine nango doctrine nango eza demande ya bokitiste eza ndenge moko na doctrine ya prudence eza recommandation na monde ya ténèbres bato bazobanga infection sida boke kosala ekobo mais baobanga masumu teke bakokufa pe na masumu baobanga masumu teke eza caméra diable mais baobanga sida. Vous comprenez? Donc, yango na répondre yo. Nakoyeba nga nazalaki boye na otambola to na vani na bar to na balabala nazoleka ba garçon bavandi 5 moko alati jaune wana en étoile après 7 mois. Après 7 mois azo voyager. Après 7 mois azo musala moko bien. Après une année fille wana azo libala moko bien azo bonga. Na omona ngo na mbunzu na ida. Ah ba comment aller na mbunzu. Tezo bima tableau magique e bima na mbunzu na etango na otala e. Mesu na ngela kisango na mbunzu. Ba koma wana te. Mezo la kisanga. E la kisanga makambo na e nyonso. Mais pour na ibaye étoile ya teke na oyibaye wato na oyibeka na nisi non na kwa bovanda ki 5 na moni yango pa na yo ah ba masa ndenge nini ah bien grand maître boza bien ah na linga no mi ba petit na mais ba komba na nga bozo na ndata na provoquer liso na na vandi wana bozo na $100 bo changer ngawa boke bo changer bo na sombela ngana obière moko yo mela ni mettre ngana mela bomela ba shimboka bongo yo mela ngana mela nanga secret na sombi wana papa masoma solo isi kaka mission na ye nango wana mbongo nanga ekotaka na bia mwana wana ningna ke na $20 boka bona bino nyonso $50 boka bona nyonso na tikeli bino ya mbongo wana amela taji wana asani na yibi étoile wana pata mbongo eloko elingo sama na 7 mois to inane esama suto nakoki komona yo ozana magasin munene nini tozo vivre wana mbongo moyebi ngande na za wana na tambola na mituka na via bien mapango sisi na ino masa nanga esina bimi mwana zonga exacte bon na yo peso $200 pesa ngana no $100 moko awa pesa ngango to na ozonga bwana pesa ngana peso $200 to na boutique moko to wapi yo po jobi azaka na bambongo na ye azaka bambongo ta somba biloko ebele ta chanza mbongo pa na ngai ebele boy o pesa na mbongo defi oui pesa ngana mbongo $100 pesa ngana $50 yo tala otali niveau na ngana otali bambongo nga na kaba otali banini na biso na bimi rapide na prisa na bosani mbongo na chama pianga $50 pianga $20 pianga $100 na yo peso ngo $200 pianga $50 na yo $100 pianga $20 na yo $50 na yo kasi grand maître ana bambongo na kina nini toka na obima wana ponde na obima na besprit na ndota mona beso ole ekoleka te
Donc diable pas à na filé na ye, Yesu pas na filé na ye, fila Yesu ya moli bon santo. Il est kakate. Diable pas na filé. Fila diable mon na ka place au péché et au résister. Place au vie à sanctification, il filé il y a diable comme aveugle. Apenga $20, apenga $50. Quand na ke wana bona sengi toilette moko na suba. Na koti na kati na invoke na keti ka na kitunga ndenge na bimi ya moto aliboso na mutambo na moni moto na boutique après 2 ans comme na boutique na 10 yo na bende to kwisa bon bi merci bazui $50 to 100 to $200 ba pesinga ko bi kendo zongse au moins na umela te pa ndeni kimé joie $200 merci gamet joie na ke après des mois mutakwe ya kauka akoma kosenga na nzela toyibi meme mabala to bande koyiba kaka na sexe te meme na mbongo toyiba mais nazo expliquer comprendre te fi moko bwa kitoko bomi oza bien bovandia bien na biso bozo bomela danger $50 boza 4 5 wana me pesa mi pona étoile na mutu moko oto moni eloko moko esala makati na 3 mois musu yepa mi yebi ke non nazobala na 6e mois toyibi yango mais soki sikoyo aller mbongo ngo tazonga une espèce de mais ameleli yango masanga ameleli yango aleli yango ka wana esili yango wana kasi tozwi essentiel kakalia essentiel on ata 500 ba papier mouchoir ozomona tozwi bongo bona ba musicien belé ba okumisa ba oka bambongo waka ba cheke man bazwani betwali ndio bona mbona bana betwali ozomona betwali misusu pe oke ko bimana mobile moko bana azaka bien kabelanga bambongo bima na ye ozaki netwala la bana ayiba o matrice kenda okoya oyeba ndeni ndika cicatrice akoyeba ndenge nini penga étoile nga eza volé ya bana tende kopena normal babi étoile nga eza koyiba oyeba ndeni ke akoremarke ndenge mutu oyo bayibi ye étoile première remarque okoma ko remarquer na bandoto omona pena yo zo kemba na moi musala ezaka te mena buto komi na musala omona pena yo zo kemba na makambo alarme na buto no ta bandoto o konte bambongo ya moi bien ici okomi de esclave okomi prisonnier puisque diable tangba ayibi étoile c'est-à-dire a bloqué vina route vino komi bloqué quelque part so libala komi bloqué quelque part so musala komi bloqué quelque part omona pena mutu olota na butu azozwa bazembi aobota bana mais na moyo aobota te mais spirituellement eza lisu te ozomona bamisu bayibi bango baétoile na bapapier mouchoir misu bayibi bango bétoile mwasi azalaki na règle azwa banini na ye abwaka na fulu na butu bandoki baramasango bakenda nango na moyo alukaka mabota eyaka lisusu te mutu mosusu bayiba bango bétoile mwasi kitoko me bato bakoma koyoka solo me ye moko ameyoka solo te apartir kaka ya nini me bayibi étoile ozo comprendre bazoyiba bato pe étoile na nzela bamafuta ka ya opakoloni na nzela banyovi bamafuta opakola bani mingi basala yango na monde apolior na mikuwa bato banyovi bapoudre bapakola bafaux de te banini mingi eza ya monde atenena mingi olobi na kabele zuzu étoile te. Est-ce que papa Yves venait bicher le comment? Mystère non il y a souki. Oui bien qu'il y a un mystère. Mais on a Barcelone donc on a quatre souki. Il faut prier. Ah bon?
okati suki na salon ya ndoki po nozo contenir ubi okati suki na salon oyo mbato ba bandoki te po nozo contenir pour chaque butu bandoki ba kwa ko suki wana boki ko étoile na ya partir suki boki ko étoile na partir manzaka biso lokata ko na balabala mena yebisi aussi ko les seules protection c'est Jésus Christ les seules protection c'est Jésus mutu akosimba ngo okutango kaki po o nyonso za ya mwana nzambe mutu asimba ngo azate tana mukana na Jean chapitre 12 verset 11 et Jean chapitre 1 verset 11 à 12 Yesu alobini na yake pa basien me basien bayambaki ngate me na ba oyo bayambinga pe bandimelinga na pesi bango bokonza kokoma bana na nzambe so komi mwana nzambe est-ce que lion ndenga za nani akoke nyama nini akoke ndo simba mwana lion esika lion azate siko bando wasa ndenge nini po balongwa na kati ya vol wana balongwa na oyo betoile na bango bayibi betoile beyibi po ezonga ba récupérer betoile eloko liboso il faut ba se repentir bakabwana na masumu bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi eloko ya mibale bakoma na vie de prière eloko ya misato babanda kosalela nzambe na o nzambe opesa na maboko betoile na bango ekozala récupérer et puis mutu moto kokoyiba tokosimba la prière moko te comme un vrai gardien la prière moko ya récupération nango pour se repentir kako yamba Yesu Christ première prière ya récupération pour mutu nyonso Ephésiens chapitre 2 verset 9 à 10 Bible lobi na biso mabolongo nyonso kogumba mela nzambe lolemo nyonso kotatola ke Yesu Kristo nzambe akobika ici voilà tout le monde qui est vers la fin ben tout ce qui est la question au clore makama beto les ebele to c'est la ngopene mission to expliquer yango to expliquer na bino pe combien d'étoiles on nzamba tient na kati ya moto to kwa ko c'est la ngwe mission mobile. OK alors l'oublier et le ko sala mina limité papa la son mutombo na ndeko Didier o bazaki ba na bolongo ya papa na mwana lelo mwana asali tonga mususu oyo papa tindaki ye asali mission et kokoma na moment moko bayeba charger butu batia moto kuna esimbi te bango mibale bazwani abokabwani oyo esalami lelo komi na mama ba justice tout ça éviter ya nani ya papa Didier Maemba na papa la Mutombo. Alors c'est quoi éviter yo olongwa na nzambe malamu na ndenga bien ko sala etonga to osala o tolobaka rébellion. OK, merci pour la question. La pesi bambote belé na papa nanga. La paix bambote belé na papa nanga Dieudonné Chibamba. Oyo auti kosala mariage bambote belé na pesi pe bambote belé na représentant égal ya fait pako nzambe malamu monde entier papa airego aidi abala bambote belé sikazali eloko na koyebi soja lelo ba église epesami kaka bakombo po bayeba oyo aza kote boye oyo aza kote boye ozo comprendre mais na logique mutu nyonso oyo asalelaka nzambe andimela Yesu Kristo na bomoi na ye atambola na obanga ye aza mwana nzambe. Excuse biso nyonso tozwi identité kaka na kombo moko na kombo ya Yesu Kristo yango nde pie biso identité ya kokoma bana nzambe yango nde pie biso identité ya kozala ba Kristo donc soki oza kati na masumu
oza moto ya nzambe oza mwana nzambe te puisque oyebi diable alakisaki biso bana nzambe na bato ya nzambe okoya kolobela yango na émission koya naza lelo na église ya la bonne nouvelle de Jésus Christ oyo mission nzambe apesaki nga eza église évangélique puisque nga naza évangéliste mpona okende kosakola sango malamu papa na nga azalaki na kati église ya nzambe malamu mosali kuna famille na nga mombandelo ti lelo baa na kati ya fepa mpo nzambe malamu donc wana ezali église oyo nzambe abengela biso ti lelo ezali église oyo nzambe abengela biso me nga mpe naza na mission oyo nzambe apesi nga oyo naosala yango moni kombo église la bonne nouvelle de Jésus Christ donc sango malamu na Yesu Kristo ozomona donc na kenda kosalela nzambe oyo kaka Yesu abengi nga ngai na ndimi Yesu abengi nga ngai na ndimi nga nakende kosala mosala to Yesu ndabenganga ozomona Yesu ndabenganga banda na koma mpona ke kosalela ye ozomona yango nakenda kosalela ye mais le problème eza awa naopesa conseil na bandeko bapaster oyo balingi bakoka na bapapa na bango ndenge bapapa bakoma kovoyage mingi kochange bamituka bamapangu bandako ya bango mpe bakoma nango attention il faut laisser temps au temps laisser temps au temps soki Yesu abengi yo oke kosalela ye eloko ya liboso devoir ya liboso bima yo moko papa Yves oyebi ntango nzambe abengi Abraham mpo ake esalela ye ayebisaki kende ayebisaki ete ke zwa mwasi ya mboka na ye zwa mwana kasi oto abibima na famille na ye kende siko okokenda kopambola ye Abraham abimi na Sara Abraham abimi na Lot neve na ye Lot signification ya Lot ezalaki signification ya kombo ya Lot yali poussière ya zelu oyo ekanga motamu amona liboso te nde Lot panda Abraham azalaki na Lot nzambe azongelaki ete mpona kobenir ye makambo ayebisaki ye me ntango akabwe na Lot Abraham avandi na sabatante nzambe akopambola ye Sara lokwaki mwasi ya kutime ntango atyolaki ntango nzambe opambola nzambe alongola Sara mpo atyolaki ye alongolaki Sara mpo adeviaki destin na nzambe liboso Abraham Sara atinda Abraham abota na mwasi ya mowumbu lelo bitumba eza na monde eza a cause ya Sara kwa koke kozela ta nzambe koka te nga nakomi na nga mobange zwa mwasi ya mowumbu na biso obota na ye lelo baisraélite baolinga basilisa bango kuna mpona bana oyo Abraham abota ye na banani na bawumbu landanga makambo na oyo omoni nzambe alongolaki Sara abomaki apesaki Abraham mwasi mosusu Ketura accomplissement ya nzambe ekokisami epa Sara te mepa Ketura po Ketura nde abotaki na Abraham bana ebele ozolanda alors eloko na ngi na bakisela o lisusu yali mpe na kopesa conseil na banenga olingi nzambe apesi yo mission ke kosala nga ministère ya mission oyo nzambe apesi nga na fepako nzambe malamu ministère wana eza te fepako nzambe malamu yali ministère ya évangélisation ya délivrance po soki bato babika na bonzambe sa mafuta sa mai sa mongwa na kati église nzambe malamu okunaka kombo ya Yesu Kristo me nga nzambe apesi nga ministère oyo ezali des ténèbres à la lumière ozo comprendre donc nakendaki mpona nazwa formation na loboko ya batata nde nabima nga moko nabima nani famille nango basambelaka mpona ozolanda nabima nga moko nakebanda ministère me bandeko bazoya lelo bazwi batie yo esika yo okamba bachanze yo te papa non obotamaka wana te
gagne-pain eza wana. Obotamaka wana te. Eza église ya Nzambe ezali mission évangélique. Ozo comprendre. Eza mission évangélique. Ozali na se ya loboko ya motu moko Nzambe apone sika. Oso bazolongola ba chandeko. Kolelo ba chandeko na ye acha mwana. Acha connaissance mo yo osepela nango. Te papa. Eza musala zana ebisa. Ndengo zana badika wana. Oyebisie yo obanda kosala kaka oba okendo filmer kaka évangéliste Vasco. Yo totindi okuna. Palokola badika yaka wa azwaka basoulier ba chemise banani badika bambote sikozali bambongo moko badika yo kendo filmer msukuna te na otinda frère komone na nani frère Pierrot ndo kende ko filma kapa ya évangéliste kuna badika lo bate na okende kuna kakanga na olongwa te na okekote musute kako no papa na makambo Nzambe ezalaka bongo te. Okay. Na makambo Nzambe ezalaka bongo te. Na fait pas qu'on zamala monsieur ba papa na biso bazalaki lelo ba kota yo wana paroisse Petro Congo le balongolo ba na paroisse ya Kinchuka le balongolo esika nyo son Nzamba kopona batsayo fokende ezala ezana esika o ezana mbongo eza esika o ezana pauvreté il faut kende ozo comprendre soko ko boya seke Nzamba ngo to seleka pona nini pona mbongo. Vous comprenez? Okoboya teza musala Nzambe. Et puis soko lingono ngwa na église wana. Bimayo moko ke na bénédiction. Soko meki neti na Nzamalamu. So ba o balongwa ba mema bandimi ya Nzamalamu. Tala ba chemise lingama bango. La si. Puisque ba kena malédiction. Ok na bénédiction te papa. Bima yo moko. Kende ko bande évangile na yo. Ok na Nzambe. Ozolanda. Siko yo balongoli yo boyi pourquoi? Ngana Nzamala mo poser question balongola ngate. Nzambe obi musala na tindaki yo. Yo va na bante. Na tindaki yo na babalabala, na tindaki yo na bapayen. Yango to sala nini? To senga na Nzambe apesa podium. Apesa podium, apesa musique. Tokena na évangile ya balabala. Ozomona. Ndeko wana falaki pa akende na bandime. Ndenge balongola ki fala ndima ake place ba chanze. Soit comme place ba chanze à travers bon. Nga ndenge na zabo na moni na kende na nga. Tout comme kenaye, tout comme laki. Soit moni ko la ke pesa conflit. Akenaye. Voilà. Vous avez compris? Ake bande évangile na ye Nzamba za po na biso nyonso. Mais na ka oyo posé. Bazolongola moto po batamo. Est-ce que oyebi histoire à Moïse? Oyoka bana Moïse babetela bango na Bible. Babetela so na bona Bible. Eliezer, balaki Eliezer na mwana Moïse moi kombwe kiminga soke na olobango. Ah. Moïse Nzam atamboli azana bana ne mibale akena ko libérer bana Israël azwa bana ne na mwasi na ya zonsa pa bokilo. Ozolanda tangu a libérer bana Israël bakati si mai nde bana na mwasi ba ko rejoindre ye na bokilo na ye Jetro. Ozolanda Moïse a continué ko tambola na Josué na Caleb aza ko initier bango me bana na été et mukona suka ta Nzamba laksi alobi tala te promise yango wana yo kota ngote po na ebisaki yo senganga me ko beta nini te yo kite likola batano ke ko beta ngo defa ko mai te promise yango no sa nini okota ngote. Préparer Josué na Caleb. Pour ani azwa kite a préparer ki bana nemi bale Eliezer na omusokombo ekima. Puisque Nzambe na préparaka. Mais soki lelo bo Nzambe komi. Lokola papa les vendredi na bala Nzamba lobela kiye. Atia mwana ne maboko atikala kokamba. Libota ya Israël.
me nzambe alobi asalaka eloko na motu na ndenge na ye lelo ezala lokolo ya bato nyonso te po te oyo komosamba na lokolo ya bato nyonso ne ekomi kibonzoto eza esuki bonzambe te soki eza na ka wana yo lobi bon nzambe aza nzambe akoloba misusu mpe akotala bonzambe na ye wana aprepare nango bana na bonzambe so bana batamboyi na kobanga bonzambe mpo eglize ya nzambe ezala détruire te eza mpe mabe te mais soki tokomosala o na kinzoto po place wana namoni ya na bato ebele eya na mbongo ebele ekomi na mbongo ebele moto wana amatisi yango nalongola ye azonga boye nakiti esika moko ya moke nazwa mwana na ngai na remplace wana nde eza mabe mais motu wana mpo na botosi lokola tata po eza makambo ya bonzambe eza makambo ya nini te akoloba non ya rébellion te po wana eza rébellion non nakolongwa awa te nga nde namoneli pasi nga nakolongwa ekomi rébellion ntina miso nzambe ekomi wana ndeko wana ifami kita senga bolimbisi wana aza papa na ye évangile ya nzambe ntango ozokende bandango komema bandimi oyo eglize ozalaki na bango te komema kiti te komema lutu te kende kaka yo moko na nzambe okoresir. Est-ce que yo salaki bongo tozokisala bona ena tikela yo est-ce que yo salaki bongo aussi ntango ekomi na justice est-ce que mosali na nzambe akoki kofunda moninga na justice to pete na tiki yo wana numéro de téléphone si ça na biso et puis mbote na bon nayebi te makambo nini oyo ekomisi bango na justice amemaki bakiti église abotolaki adresse église soki église wana ezalaki ya église mpe nayeba kombo na nayebaka kombo ya paster Mutomboko azalaka mpe na nzala malamu soki azwaka bakiti ya bato azwaki moni ya bato ekeka na justice po azongisa to bongo sikoyo ezala ndeni ozomona soki na ngai nakoloba nzambe prendre ka charge ya makambo wana nyonso eloko mosu akoloba eza te bana na nzambe conseil na bapaster oza na kati ya communauté moko eza communauté na yo te ata batio esika wana ekomi na bato ebele baavantage ebele baye balongoli yo kotia makelele te place batindi okende soki omoni okontinue na communauté wana te komema ni mondi moko ya komite wana ni kiti moko ya communauté wana ni eloko moko ya communauté wana bimaka yo loko oyaki yo moko bimaka yo moko sala ndenge tosalaka ntango botamaka biso moko ntango tokufaka tokendaka mpe biso moko donc salaka ndenge wana oyaki yo moko obimi mpe yo moko neloko tekende kobanda vino ya sika na nzambe po soki okontinue kaka na kobanga nzambe kosambela nzambe kosalela nzambe nzambe otiko te opesa mwa bato biso nzambe atika biso te tokenda na kiti te lutu te ministère oyo nzambe apesaki biso de ténèbres à la lumière eza différent na ministère ya délivrance ya évangélisation ya papa na biso edi na bala toaka na kati ya se ya moboku évangile ya edi na bala mais na kati nango biso toa de ténèbres à la lumière nzambe atindi biso totambola partout tokende na banzela na bawenze na bamboka na bavoyage tokende kosakola donc tobima na ni mondimi moko towela ni église moko nini nyonso ya tata totika po biso tokende koluka tokende na mapamboli ya nzambe batata na biso Alexandre edi na bala nzambe apambola bino bakristo nyonso bolandi biso numéro na biso ezali 081 43 30 475 bien 081 46 14 46 081 46 14 476 wana mpe numéro na biso tobosani te tobanda bacampagne d'évangélisation mosala nzambe atinda biso tosala awa na 6e mois mais toza na posa topesa mbongo ya sale toavance yango bien avant toavance mbongo na terrain tosali oyo toloba kaka terrain dans stade municipal oge terrain moko ya monene toloue déjà bien avant pour la campagne ndenge kobanda na 6e mois olingi kosoutenir na oyo nyonso nzambe atio na maboko pour campagne d'évangélisation ntango nyonso bato babongolaka motema na yo mutu oyo ozosoutenir na nga mutu toza kosakola liloba na nzambe tosaka mosala moko lifuta na biso ya malunga eza na lola
soki mutu moko abongoli motema fete esalami na lola yebaki nzambe olimbisa masumu no olimbisa pe yanga ndenge Jacques chapitre 5 verset 19 elobi. Donc nzambe apambwa bino bo soutenir musala oyo to ape na musala construction boyebi bino nyonso bo soutenir na kosombela nzambe bis. Donc tilelo to aka na $2280 na mabuku mbongo to anango orke ba spinter ezaba 13 à 14 000 $, 16 000 $. Donc bana nzambe bo soutenir pena musala nzambe pour campagne d'évangélisation où ils ont bandana juin awa et salama. Donc toyo ki sa satana soni misala na ya molili ebima polele pomoni ba Christ ebele bolanda na ba TV na ba internet mais ebele bana ba courante baza pe na ba internet te campagne en plein air nde mutesala ka bato baye ba vérité oyo zoyeba bon pe bayeba po bakabona na masumu bandima Yesu Christ. Bo soutenir campagne oyo bo s'abonner na chaîne na biso DVM Daniel TV ba prière eza kuna ba témoignage na ba prédication na pesi mbote na papa Lievin bisiko zali ba mbote belé papa Lievin na mama Gigi ba mbote belé na mama Thérèse mama Bibi Ishingo na pesi bino ba mbote belé papa Patilo Kessa mama Jetou ba mbote belé mama Chacha papa Junior bana nyonso la bonne nouvelle de Jésus-Christ mama Nadine Mimosa bambote belé mama Evodi Mwanda soki Yesu Christ azongite tokute na bino na émission koya bye mbote na bana nyonso Luanda tozoya bana Luanda tozoya pasteur Pedro tozoya yebisa bana nyonso église tozoya bientôt awa na mai toza na kati ya Luanda pona mabondeli pour retour na biso tozo banda mbala moko campagne d'évangélisation donc tozoya pona 2 semaines na kati ya Luanda bambote belé na papa Avelino Thomas na mama Anna libota mobimba Avelino bambote belé Michel bambote belé na Kijos donc tozozela tozoya boyebisa Fernando tozoya papa Avelino Thomas bambote belé nzamba azalaka yo donc soki nzamba azongi te papa Avelino tozo na kati ya Luanda tozoya na Yves Pan tobokomona biso na Yves Pan pazoya nzamba azala na bino tokotie na sina makolo na Yesu Kristo amen.